la confiance oyo bozali ko témoigner tango nyonso epa ya ba jeune ya Info Plus HD mbote batata ba mama bandeko bino nyonso oyo bo disposa ka batana bino pona kolanda biso ngai je debula la Colombe na sepeli komona bino lisusu ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino tika to fungola basango na biso ya lelo pona koyebisa bino ke ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na terrain pona kotuna population kinoise soki lelo okomi inspecteur général ya la police na ville province ya Kinshasa okosala nini pona insécurité tope kuluna oezo régner na kine esila boyo ka réponse ya population nazana no peuple naebi souffrance à peuple naza parent na boti na Kinshasa naebi Kinshasa na bana Kinshasa soki bachenga inspecteur général ya la police na ville ya Kinshasa d'abord dire policier ezali kozala mutu oyo azo protéger bato na ba bien na bango sikoyo po o protéger bato na ba bien na bango fo zala près ya bato wana po otambola près ya bato wana et non yo babengi yo policier o comme destructeur ya peuple soki o détruire peuple ko détruire na biloko na ye c'est pas bien pour sana na peuple protéger na peuple na biloko na ye po nanga ekosengaka na koyeba souci ya peuple na temps wana eza nini réclamation ya peuple ezalaka autorisable parce que ezala mwana na ndako ndenge toboti bana tozobokola bana mwana soki aleli nzala yo kobeta ye te ekomi mwa phénomène moko eza mwa vaste ekoti mpenza mingi déjà alors eloko ya liboso la police akoki nanu koyambala moko te asali atterrissage abandi kokanga po tozomona ngo vi la police asali nanu penda ba enquête ya malamu te ba étude ya malamu te ezosala ke azoya okwe ata musu kokanga na ba innocent bato baza pena na baza concerné te mais la police azokanga or kokanga ba innocent na ba makambo kulu na o ezo permettre te kulune sila ezo permettre te kulune sila no ezo yesa su kuluna kutu makasi pour faut qu'on inquiéter les bas concernés mais il y a zo inquiéter bas concernés il y a comme aussi batina ba innocent RDC zalimboka moko oyo eza na démocratie pe ba opposant baza ebele na kati ya RDC kasi ba reporter ya Info Plus HD batuna ki population est-ce que ba opposant congolais ba travaillaka vraiment pour l'intérêt ya peuple to pour l'intérêt ya bango moko l'opposant ou bien l'opposition eza constitutionnelle mais na mboka na biso ba opposant ebele na biso mita historique to bi na mboka ba servir vraiment pour na kotombola mboka na biso te constitution ti l'opposant pourquoi parce que bi ba ko sala ba critique na bango pour na ko sunga gouvernement en place pour que abongisa makamusu peut-être atiaka nango kate mais na mboka na biso depuis banda kala même papa na biso ki seke de oti ko kuferez mémoire basungi penza gouvernement en place. Pourquoi? Parce que l'opposant a moto asunga kapé ça rappelle ma proposition. La plupart des opposants aux na bango awa. Premièrement, ba yebina notion ya opposition té. Bazo kota na opposition sans que ba yeba que na opposition objectif na biso na opposition eza nini et puis qu'est-ce qu'on doit combattre na nini auto ko appuyer na opposition bango baza na ngoté. Les seules motivations baza na ngo ezala kake ko trouver une opportunité moko boye pour se retrouver mais que non qu'on travailler pour que situation peuple changer wana na tikala au monde en côté na opposition na biso les ana opposant mon côté o ekoza la keno azo lutter pour na intérêt à population wana soki obaye biso bongo seke bakosio les ana opposant mon côté na lobi bien ata mon côté o ekoza la keno nazo sala lutte ya ki opposition yo pour na intérêt à population te bango basalaka beaucoup plus mama kelele wana par rapport à l'intérêt personnel na l'intérêt familial na bango donc vraiment toza déçu pour na makamba ki opposition na Congo toza déçu toza pena to lingi pena suko yoka mutu telo bakeno nga nazo présenter yemoko papa na biso nani Tshisekedi ayebisaka biso boye mbongo wana ezali mbongo ya l'état soki ba pesi yo zwa lia yango mais kosala eloko te ko voter pe mutu te totikalaka na dage wana lelo ba opposant na biso nde tozali boye bazozwa pe ta kosala musala te soki ba meki ba bima marche muke ba gaz ko beta manduki donc eza ko permettre opposition to mona bango ezate alors conséquence comme nini
bunyo ça comme ça neli comme nanko. Population ya commune ya Limete précisément na Mombele kuna na wenze ya Luza baleli wenze wana eza bosoto na ndenge ya kosakana te surtout que mikolo oyo toza na période ya bamvula en tout cas soki mvula ebeti mwa bateka bien ezalaka te boyoka bango na micro ya Djibril Sasa pe Jérôme Sapi. Tozali awa na commune ya Limete quartier Mombele précisément na wenze ya Luza kotala degré wenze oyo ebebi bolukela yango kombo surtout que mikolo oyo bamvula ezobeta presque chaque jour okondima kutu teke awa na kati ya wenze oyo batekaka biloko ya kolia ba mama oyo batekaka awa baebite basala nini po bosoto na kati ya wenze soki ozoteka kanga kaka misu yo pe mosombi kanga misu po mwaye ya kotala na se ezate yako kama lisusu ezake wenze oyo kaka ndenge eza munene boye esungaka population ya kote oyo eza na toilette publique te eza pe na bakaniveau te po epesaka mai nzela po eleka tango kamera ya Info Plus HD ekitaki wana boyoka kolela ya bamama. Chaque jour to futaka metala ndenge tozali bongo na biso tozo futa ata konje ya kelelo to futa te ezate to futa chaque jour tozo futa di dimanche bazo futa mais wese oyo ya ke batu ba ke suba ata basu ezate ozana jari il faut que tout na ba mama oyo bakola mafala ba ko mipe ko boy awa pe 2023 yango yo bokoya awa na badon bino kosala kasi tango ya kosala badonde yango yo kosala ba toilette publique kosunga ba mama oyo bazoteka awa po bameka ta kopesa bino ba voix tour oyo mutu nyonso aza mayele na voix na ye mutu nyonso ayebeli tokosenga kaka na bakonzi baluka nanu koluka solution ya kobongisa wenze oyo ya Luza po yango nde esungaka population ya Mombele kote oyo o tolobaki te tolobi rôle ya mwasi ezalaka nini na kati ya société wana ezali question oyo ba reporter ya Info Plus HD batunaki population na société pour nanga moi ça portaka changement mentalité moi si d'abord aye ko pesa vie na société tant azo pesa vie na société azo apporter changement mentalité azo yebisa mutu kenga moi si mutu na tio na mokilo ngam na botioti ngam na zo la kitoke musala biso tozo sala to na posa progrès nango to na posa ya changement nango to na posa ya évolution to na posa ya nyos do moi ça zo porter nyos na ba dimension nyos na présidence na ba ministre moi ça soldat moi ça nyos na enseignement coûte moi si comme zo porter vie na makambo ebele ba mususu bazo lobake eza bazo kende na la parité bon la parité bon d'après Bango c'est ça la science mais d'après la Bible la parité est démoniaque ce n'est pas quand même normal bon la parité eza ya nzambe te eza ya bato d'après biso bien d'après ba congolais balingi ke la parité ezala na misala ezala na makambo nyonso c'est-à-dire mobali asala mwasi asala tango akala liboso mwasi azalaki na ndako azalaki mosala ezalaki kaka kolamba me na ntango oyo mwasi sikoyo basi kutu ebele bakoma kotanga tangi mpe classe akomi mpe ministre donc asali mpe likambo na kati ya mboka esika oyo mibali bakokaki te mwasi mpe aye na mayele oyo ye atangelaki alobi liloba moko apesi mpe makanisi na ye mboka apesa nini eke liboso lelo mpe tozomona basi badepute baministre tozomona basi baprofesseur badocteur ya basi me na ntango akala en tout cas mwasi azalaki kaka na kati ya ndako kolamba kosukola bilamba mais sikoyo vraiment en tout cas mwasi esika nyonso mobali azosala mwasi mpe aza wana azosala. Rédaction ya Info Plus HD kanisa kiliko moko kutuna population que entre papa na maman nani nde azalaka très important na vie ya mutu. Je peux m'attacher mingi kota maman
puisque c'est la maman qui prend beaucoup de temps avec les enfants à la maison. Maman a des rapporteurs, il y a rapport. Ngana ko mema rapport et pas papa. Ngana ko partager mingi na bana. Mais mon en première position est maman. Maman est la première ministre quoi. Puisque na mboka toza na président na premier ministre. Premier ministre a même un rapport pas président. Président peut si kaka ke bossa la boy. Alors maman a joué un rôle très important. Puisque ce qui moi na a BBC a comme ya maman omoni mwana na yo a comme ya papa te d'où maman il faut aza utile makasi. Papa azali beaucoup alors plus important que maman. Papa est moko d'abord. Azo incarné Nzambe. Hein? Parce que Dieu est le Père. Papa a incarné Nzambe. Papa tient la sémence. Azo me mayango bisika nyonso azo kende azo la sémence na ye. La maman n'est que la terre. Po wa bisika papa zoya a tient sémence. Abali ko sopela mo mamai, semana we sanini. Nde boti. Maman fait tout. Tant qu'on est en banane dans la classe de banane, autant ma mère femme noire. Maman le banine. Toi qui me portes sur les dos, toi qui m'as l'état, toi qui gouverne mes premiers. Pour moi que maman ça n'a pas parcours n'y a moins. Éducation y a moins. Et dépendra na maman. Papa rose na mbongo na ndenge so tango akenda msala. So inga na éduquer bana bien te ndako ezala zéro. Affection et bandi ba maternelle bandi banda. Na ndako eza papa rose na mbongo ebele. Ce qui nga maman na yebi ko gela on ndako po bana ba vivre te bana ba vivre bien te. Papa papa mzaza responsable la ndako. Nyonso likama ya ndako papa muta trouver solution. Mama omoni ndenge to sala ndenge ni. Mama po mama nde mutachela na bana ngonga mulai nde mutachika pena ndako ngonga mulai. Papa peut-être akola mwana itongo akei ayozonga butu et moi kozata akozana tante ya rotuna ndeni makambo elekaki na ndako journée bona boya rotuna na été mais maman atako na kobima mais na osala tout que na vanta bana ngana tuna bango ndeni journée ya basi na tuna bango botikaki ndeni ni ndeni ni pona ngana moni mama aleki ba oyo bato chanana. Biso nyonso toyebi ke tosalelaka ba téléphone Android pe mingi tosalelaka ba réseaux sociaux ba reporter ya Info Plus HD batunaki population avantage pe désavantage ya réseaux sociaux ezalaka nini? Ba avantage ya réseaux sociaux que eza ko permettre biso na ko solola na bande ko na biso bazamo musika ya libanda ko mona na bango donc eza na muso bosala mo ba temps bo mona na teme avec les réseaux sociaux boza komona donc eza pena na moi avantage makasi. Avantage nango eza ezo faciliter biso na makambo ebele mutaza musika bokosola naye ba makambo ebele ya avantage ya réseaux sociaux ebele. Des avantages vraiment en tout cas pour nga et BBC bana mingi au moins mususu na kati ndako boko eba non éducation mususu mwana ke ko découvrir ba biloko moko na ba réseaux sociaux sur ba porno ba biloko moko naki ozo mwana nde mususu na kati ndako se comporter mais libanda dit mwana koma mukolo donc et BBC bana makasi réseaux sociaux pour ngai en tout cas réseaux sociaux na côté wana et BBC bana makasi bana mingi biso ba boto ko ba l'éducation bana biso par rapport à ba réseaux sociaux. Lelo bana mingi biso dans ndoko to ya réseaux sociaux dans ça on peut rapidité te lelo mingi comme ka vitesse agi Android des réseaux sociaux et comme on ça sur un petit bana surtout baleki na biso lelo va vivre comme ka soulever donc téléphone bazo de partir téléphone va comme vitesse agi va ba benga vitesse agi c'est par rapport à téléphone de bon c'est là côté moi Facebook WhatsApp comme si c'était au côté pour nous la meilleure côté temps mamu c'est na lukana télécharger film même on va natala na lukana ça eloko mo donc des avantages na ngwa mingi pour la bongo mais ce bon ça on peut un avantage et ça bien mais pour des avantages mingi ezo baby ça penza Kinshasa ezanga makambo te tofanda kaka bo phénomène moko ebima phénomène kilelo ana ezo apporter nini surtout mingi na jeunesse congolaise. Kala toyebaka mwana muke so mukola zoloba loba te ovanda nie fa yoka emelo mwana mukola zoloba ya comme avancer dans ba mot par rapport à mukolo et ça normalité en plus au mona mususu au mona au Pakistan et au conseil mais il y a comme ko conseil on doit passer conseil donc à l'école il y a une étape et ça vraiment moi passe l'état na biso pe atia moi maboko asunga population ba jeune belo mona mutazo ozo swana mutu azo lala l'état vraiment ça moi fort asunga population en plus ba mama ba lemba te ko benda bana matoi eza monde moko neti ya ba voyou hein
mpo neti ngai azanga mama moboti nde naboti bana ngai nazobokola bana na ngai mwana aye koporte nga kilelo non wana aza lisusu para te kilelo eye koporte bato kivoyu eye koporte bato kibondumba na bana basi bakomi na liberté en tout cas nalinganga kilelo te mama koye kolemba mwana te mama il faut za likolo ya mwana po mama ntango okomi kosere mwana place mwana osala nini akokita en tout cas nazopesa conseil na baye basaleli kilelo en tout cas bazonga nsima kilelo eza nango ya ntina te kilelo eza kivoyu eza na ntina moko te yango nde moto ebebisi bato ntango bamama ya biso bakomporte maka bien na biso tose komporte bien yango tozwi balamu mais ntango bango bakomi kose komporte mabe yango bakomi na bakuluna bakomi kosala babiloko moko ezangi ntina okilelo. Les mots possessifs ezali bongo nzembo oyo bandeko les français par la musique batie na marché pour améliorer langue française na minoko ya bana biso soko lingi mwana aloba kitoko français ko hésiter te sobela ekaka kit complet ya album Les Fous du Français. Ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur. Matassa, notre et votre leur. Métessé, nos voleurs. Montons son, notre et votre leur. Matassa, notre et votre leur. Métessé, nos voleurs. Possessifs, accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur. Matassa, notre et votre leur. Métessé, nos voleurs. Montons son, notre et votre leur. Matassa, notre et votre leur. Métessé, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. Ces cahiers, c'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. La tienne. À qui appartient ce stylo? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. Appartient la chanson, c'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre.
tozwa kit complet ya album Les Fous du Français eza nango simple landa kaka video oyo. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai mpona kozanga kuyeba kulu. Papa Louis Gronder tikanga na lubila yo zila siko yo ndeko na ngai ilenge mubali papa mama mwana ya muke iponi mbula te oyo baza kobenga na monoko ya Faransa iponi ange te ozoyuka ngai surtout na yo mutu oza koluka obima kubanga eloko parce que eza okanga okutani na président okutani na nani français kuyekola kutanga mpe kukuma mpe kuluba kule eza acha kupewa iza teo mina sema iza teo ewa safi iza te iza nde tonge te yango nazolakisa yo wilia ozomona lo wilia tone ayebisi yo bo aponi yo te abengani yo te me abengi yo yaka olingo yekula français oyeba kutanga oyeba kukuma oyeba kuluba yango kit complet tuzalaki kaka na CD ya pamba mais sikoyo tukomi na baflash landanga bien tukomi na baflash oyo flash 10 izali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndenge moto mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na CD moko nyonso oza kotala oza kuyekula oza kuyeba kotala kuyeba kukuma kuyeba kuluba en parlant langue français oyeba kuluba eza mpo nonere soki oyebi kotala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te po oza na silence ya lobi soki olingi ozwa baflash diske na biso mibale oke na librairie Défi de Saint-Paul ezwami na Gombe avenue du commerce ezwami lisusu na 12e rue Unité mpe lisusu na Régulier okoki mpe koya na biro na biso ya les Français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien. Invité du jour ya lelo moko ya bandeko ya les Français par la musique ayaki na plateau na biso alobeli album na bango Les Fous du Français. Bandeko baboti bandeko bana biso mpe bandeko promoteur ba école par rapport à élément to présenter qui dernièrement to équipe na bino to menga ko présenter bino projet yandeko yo professeur Loulia Kruner projet ya a initiaka tondima to accompagner yena projet parce que tout le monde a un projet d'intérêt vraiment ça a un grand intérêt pour nos enfants, mais peut-être pour nous-mêmes aussi. Oui, français namboka oyo langue enseignement. Yé azali tilo azali professeur. Azo tangi sa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mingsa ba élève. Atangi si mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka. Eza ko kita be ko kita. Yé azu idée ya ko tangi sa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu omoni likanisi ya azui yango wana vraiment il faut te féliciter ye azui likanisi wana abi essayons de faire autrement bana balingi musique mingi bana balingaka musique mingi alors alobi naleka naleisa bango nano mpe mateo napesa bango na créer na classe baza osimile mpo niveau ya bana ezokita mpe kokita naleisa bango sikoyo na musique ale sikoyo ye akotisi banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire conjugaison formation de phrases nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support ya liboso yango oyo ayo ezali audio oyo ezala bavideo na yango mpe soki otali na audio oyo contenu nango ezap lokola torba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs,
les fous du français, hein? Et puis, les fous du français. Les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, Azako Mbappé, notion Moussousou, Maté, les classe, les 4 points cardinaux. On est allé cours à français, et message géographie. Nous, c'est ça qu'on a 4. Et ça, 8 chansons Mobimba. Mais ce côté, nous avons, on peut avoir ici, je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça, dans l'album, français, c'est la langue enseignement. Français, c'est la langue officielle au niveau de l'administration. Et français, c'est ce que tu as au niveau de Mboka. Français, c'est ce qui permet la communication dans Mboka, dans Paya, dans Bato Moussousou. Au Lingala tête. Par exemple, on a France, on a Canada, on a Côte d'Ivoire, on a Congo-Brazzaville ici. Brazzaville coûte tout le bâté parce que bon, bah, le Lingala. Mboko, bah, le Lingala était, bah, le Swahili était, bah, le qui congoté, chilubate, nous en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt pour te maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de quoi encourager pour à partir à moi déjà maîtriser français à partir à l'école. Il y a toujours à disposition. Il y a Baboti pour na bana na niveau andako. Puis na niveau à école. Na niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a une leçon, on a tous en vidéo, tous en et ça, on a dans la classe. On m'a donné maîtriser les mots possessifs, n'a pas geste. Donc ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau de l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba beaucoup consommer ango, beaucoup encourager ndekonabiso, na innovation où ils allaient apporter na domaine et enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous les pays mbela na organisme de façon que tout ça demande de l'argent, ça demande des moyens pour multiplier les vidéos et les bélés. Ça c'est au niveau du gouvernement. Bien sûr, nous pouvons vendre ça au niveau des écoles privées, tout ça là, mais le gouvernement n'a pas ça biso. Bisopé, tokoki, parents, si le gouvernement est en retard, nous pouvons voir comment nous occuper comme il faut de l'éducation de nos enfants. Voilà, on a apprécié, merci Mingi Nabandeko et Info Plus, on a l'occasion pour te présenter instrument éducatif, cet instrument éducatif. Toi accompagné de co-professeur Loulia, Kroner, na Mosalaya Sali. Awande elaksike to boucler complètement édition na biso ya lelo. Merci na confiance et fidélité. Oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na Djibril Sasa. Oazaki na sima ya caméra. Un grand merci na les valables motomo ko bien na benga kai papa social Gypsy aboni. Na souhaiter ba meilleur vœu pa ya papa Evi Makuba oazali molandi ya solo ya Info Plus HD na bosante ba na funa nyonso ba meilleur vœu na bino. Kasi soki Jésus Christ Nzambe ya révérend racheter lita ayeite ngai na bino rendez-vous kaka awa.